bonjour na bino nyonso bozo landanga leki na bino ya na bino ma vie ya gbama donc mwana mungala donc lelo vraiment na ye ko beta masolo ya bopeto ya mwasi na kati ya ndako ya libala vraiment chaîne na bino yango yo pour s'abonner massivement na Libanga TV. Donc boye bolanda bagat na déjà na kati ya Libanga TV mais le na ko s'exalter le na kaka juste pour na conseil. Vraiment merci beaucoup. Na pesi mbote na bino nyonso o boza connecté bozo landanga mbote na vraiment ya makasi na mama Betty Masengmo sa pembe le grand journaliste international. À mon boss papa Dav donc na pesi mbote na bébé la bango bébé Davline donc bino bozenga pour bino bosala nga l'internet pour ça. Vraiment merci et là on est ko lobela mingi lelo pour na basi bande ko na nga basi nga ma vinde na zabu na zam nga bino mwasi et là ko zo bo mabala mikolo yo soit ba couple mikolo yo donc propriété exacte na kati na biso basi. Comment fait-il ko imaginer mwasi ya libala mwasi za kati na kwa libala mbali na ye donc ala muki banda tongo mobala bimia kei na porte à côté na porte yo à côté na porte donc il ça a sens té moi c'est libala la première de choses moi so kala la ki na mobali banda bututi tongo ala muki moi si fa sukola biso basi photo ba ko sukola ka yo mi bali ba ki ba biso kabo pour me rendre ma vie vraiment et mbala ki ma tana tana kututé pour na misalaka misala pour na za toujours bien. Moi si ya libala na kati ya ndako na bela ba mbembe to ba basa mabala na kati ya ndako bino bolanda nga ni na bela bino moi si libala fiko ba ko sukola nzoto na biso baso ezara sacré yeba ko sukola zwa mai moi si libala akota na kati na douche bino nzamba pesa no bozu bozana ba salle de bain moi mai moi so na se fiko ba ko banda ko sukola moi sa banda ko sukola non na partie intime il faut ezala toujours propre tsaka vraiment mai na kati ya nzoto na donc pour ça là toujours bien. Moi si pe faut que ba ko bongisa nzoto na très bien ba poil no nzoto ba pe faut araza en tout ni ça les autres compter la compte ya hygiène. Moi ça libala suki faut ça là toujours propre bando kangama na foulard na kati ya mutu bando kangama na plante wana o ça no ba inane ba 3 mois ba mama boye bisanga ya bongo vraiment o bala ko za attirer yo na ndeni ça sens bino monde bo ka ba bana no pa basi mususu. Donc moi s'il faut ça là toujours propre conseil on a opé sabino pour libala comme passe na kati ya Congo libala eza passe bien boza ba opportunité bo bala boza na kati ya banda comme bana tant ozaka na mobali libanda ozaka ba comportement mususu okoma na kati ya libala ndako libala okoma lokwa yo mobali koma lokwa mwasi eza bongo te tala moi alliance o faut ko ba ko batela on tant mobali azumi bongo abimisi honorer faut ko ba ko respecter pays parce que ma bala bon côté sin négligence ma casse na kati ba foyer na bino moi c'est le bala zo ka su ko zo soin ndaku na été azo su soin bala na kati ndaku te ba tout ta ba déplacement o ko vana kati téléphone ozu msala ni so tseli bona sala eza sens te et mon bel père mon bel ba observer basi eza sens te yo sa nyoso non so na sens ni o mi la ka yo za non tomba la balio faut que ba ko privilégier faut que ba ko battre libala na bien simba libala boui moi ça libala sala musala nyoso la mukina tongo mbetu leli na mbali na yo il faut bongisa ngo bongisi mbetu na très bien mbala bimia faut mbala ki mbala kokota na nini te mbala va ki osukola faut accompagner eza sina boli mbala bimara 5 heures moi so na mukara 10 heures bande ko na nga ata binu moko na sens te ça tana sens ta mukete donc boso kaba papa bine pe basi mususu obali so 15 bona moi c'est mbali na kasa ndako mbala va bima mama faut ponile elamba olata bino boye makambo comme les rakata mo kilo te ni ba comme cause ba comme monter ba kuna mbala bato bino boye ba ngote mobali ne faut ponile elamba yo moko te tout ne maman c'est bon c'est bon OK c'est bon souhaiter mobali journée malam mbala ki o tsika pe na sima très go bongsa ndako na o bongsi ba kiti na yo o se muselo bongsi ndako no ponga ma vie na sala na wango okupa na biso na ninga ba msani zala te nga mona zala wana na foda zo swenda kuna biso kuna bali noté mais na swenda kuna biso félicitations abasa mabala o ba so ki paka vraiment 100% ndako na bango on a biso ba jeune fille donc moi si il faut que ba ko attirer mobali
pour mobile pas pour mbala zo courage sur bébé na obala l'accent na femme na bino donc eza ne loko moko o esa la mobile wana atala ko excita non moi ça na no beauté na moi ça là ta bien moi ça la propre oza ba point mobile asepela na yo mbala yo bala ondeni propriété ça la na ngote oza na mbana ki chéri ko tu ya pamba oyo maman o vena mobile oti jipa mulati na sama cool olati boji maman eza sens te tant obima moi si to oza la chéri na ndakunda ku ya bino moko dina lati mo lo mo pousser moi la maman est bien moi rouge oti moi crayon c'est ça une femme azala ndi bongo to ça la chéri na yo ozu donc bon mitika na yo pour assurer que non malbanda kuna rokuta bi moi massa ne mo ko bien ndeza ba j'ai ba massa moi ça bien to kina ba ko moi ça tabi moi kilo tso mukuse moi nibo et donc ni attirer pour amona yo kutu de la mbana note yangwana ake kokwesa mana ba mbeyambe o baza biso ba jeune fille to ba kozala propre envers ba chérie na biso ba sou kilo tsa ba petit chérie maman et là nyoso ani salaka moi bon mbala pesio moi chérie na pesio bu faut ko ba te chérie na ngasa na décaler boité non chérie na ngana ba senga bien te o someli ba surprise ezaka mblo mususu et atirara mbala za pembe non comprendre nyoso ana donc ezo bana na ba critères ya libala tant yo sala ngote et na sens te et ça tena ça ta mukete bande ko na ba jeune fille ba ko attirer mibali to yeba ngoza secret munene nga ti bat babala baza bilo mon balmo te moi so il faut kaka faut ba comportement et peut-être vous avez comportement malin mobile peut ko ba même au cause no pe kitoko au kola te no pe bilo mi pousser mais so ça bizarre mabe eza mabe au comprendre il faut que ba comportement ni tant oza envers ba camarade mobile na yo envers bande ko mobile na yo pour bolingo tambola ka partie mon côté mobile akoli mo ba bande ko no so ba boyo yebara koza ka ndingo so ka mobile na yo ndingo so ba camarade mobile na yo respect pesa mobile na yo pesa bande ko na yo pesa ba famille na nyonso ba ninga na nyonso donc e ko attirer mobile qui aza permet toujours na yo mais tant pas mobile o laksa elongo susu pa ba camarade laksa elongo susu donc ça a sens te ba mas on mbende ba vanda wana ba tonga kabiso so yeba ngoti ba mibali ba grâce songi so boye ba ngoti kana informer bino pona sala ngatu to tourna nga bazala ba mibali ba grâce so ba sim ko tonga biso donc pour comprendre te donc tout ça ba manière moko malamu to yeba ko batela mibali na biso te ba ko sa toujours propre parce que to vandi to yeba ko sa balanga cha malamu envers mibali donc et ça la vraiment malamu ka so to sala ngoti nyoso wana donc eza zéro na sia mokili conseil na nga vraiment na yaki mingi na pesa bino si so za la mbai na yo ba biloko na to sala mbala na moi aussi maman zo caresser mobali donc ça la bien surtout nga so na zona poule na nga o lapa ponga ku ba visiteur ba mo ba no kima tala bo tuna ba yebisa bino nga na kimi sa ba visiteur pa na biso yo kutanga magondo kutinga mabodi mo boika bongo o maintenant ka poso ke pa surtout maintenant ka poso tala ka TV yo mto sa mbai no akati ndako maman moko yo mo ba j'ai des mains et ça la moi bien ma chérie ça la bien et mon mbele mso afandi atika banzo moi sinangana non moi sinangana et mon frère mbalo aussi mon mandefu et mon soza libanzo aussi moi mtwana zo caresser donc et ça la toujours mon bali bien mon bali même mso bazala asimba tellement c'était mais a comme déjà excité pour anini façon quoi comme on est là au cause moi tout tika moi amona kimisi nyonso wana pour ani posa ka tendre envers mobile toza la biso basi te ba ko sa tendre envers mobile na biso moi si so la première mbala ça la roboter maman boye bango lelo bino ba maman boye ba po bino de bosa ki mbala ba ki mabino moi ça za mbala za roboter faut ko ba la mani so mbala za katsa ndako la mani yokolata na ebisara bino po boye ba ngam so pe boye ba no pété bozo tika mbala no bino mo bango moko po ba no katsa mbeto la nga provoquer mibali moi le mo ekosa moi te comme o ka ska mo ya sa ko fula meli wana o lokoti yango tango ta on peut ba guna nga o pe mo sinanga faut ça blomo et attirer à mibali pour ça toujours pembe non quand ni na exibino boy ba ko exciter mobali biso ba jeune fille na ke na poule na bino ba marié pour na zo na poule ba mama ba ciseaux envers mobali pour na nini pour surtout et donc boma ki ba mobali belé so ça ba trouble la carte ba foyer donc et ça le 8 mars c'est le qui ba problème ba problème donc il y a sérieux mobali apesi yo mbongo liputa te mama osuma kono kangi yo yebisanga tso kangi bona bulning po papa kende wapi yo pe papa tso pime mama mbongo osuma liputa po mama kende wapi
Et ça sens te maman. Tala bilo mususu emikem ki yo ko pouvoir mbayi na te posa moi ça libala. Moi c'est pas la pouvoir mbayi bilo mo ça discussion mo be mo sanga tina bo o pouvoir mbayi na tango tsaka ba sizo maman o miti kamba no yemo ke eska mususu. Eh ba ujita la to ba sa ta moni ba sa ebele ambala mabwe avanda na ye atiko pe yo na kata pale yo tika no ka rido ndako ya bimi na ke akio sane ba vine azo nga paye moi malam tala ki e ba mibali ba za ba sisa ba nyawe ki e ba na bango. Donc mon maman mobali na yo quelque soit yo ko pouver ba maman metute conseil ngana pesa mine ngwana mitali bino to bino bo tika bango ba ojana pe kuna ba tia bango misu mikolo bo sepela pour le coronavirus bo sepela bo sa bango onyoso na ndako na bino tala esi la kaka bo mona ça la souffrir ça la sou mobali la fier so sizo kanga na makolo ça souffrir zela coronavirus eleka bo mona ba ko récupérer bango bo lapa. Donc on a linga bino ya trop. Donc ba conseil ça ebele ya pesa bino. Bo s'abonner kaka na chaîne na biso, wana ko mona be émission to wana pesa na ba mateya, ndeni mosa za katsa libala, ndeni jeune fille za ndeni mibali pe. Mibali kutu na simi na ngabino lilote. Mais mission zoya na kolobela ndebino. Donc la pesa bino mbote mingi, o aza besoin ko contacter nga. Plus de ça, donc o aza besoin ko contacter nga numéro na ngeza affiché na bana na poste téléviseur na bino. Donc, on peut pas plus de 143, 89, 155, 197. Plus de 143, 89, 155, 197. La pesibino va mbote partout. Boza ma banga le lezati to banga la biso. Coronavirus c'est ça. Oza besoin libanga na yo, o benginga, to sololi, et monsieur Zoyana, libanga. Bon, mbote na la bino est trop bas la Porto, bas la Brésil, bas la Cameroun. La bino est trop.